Congolais aux amontés, maman, bémou au sanati. Obi na oti Paris côté à défense, notamment na Paris, mais obi ton événement mon nene oyo ba monsieur Belé, bosolo belangote, ba Congolais toi mité amabe, hein? Événement un artiste musicien congolais à mon nene ya Congo, comme on a fallu Ipupa Aigle. En tout cas, je souhaite vraiment mon frère à Fali Ipupa, mon frère à moi Fali Ipupa collègue. Fali Ipupa on est orligola hybride, on a souhaité beaucoup de chances à Rosaranati. Donc papa, le 25 novembre, hein, Batuboya et Bele bouquet la biso à Yo Arena Wana. Eh, cause à la colère, ça état d'esprit. Cause à la colère, ça état d'esprit. Bon, et c'est là qui moment que Laurent a voulu qu'on ait ça la maraboana dans net. On n'est pas capable de faire. Pour le moment, on est à moment de dynastie, CD1 à CDD. Ils ont fait ça comme il faut pour les coloniser par disque et nuance. Donc, dans le monde, ils ont dit que ça, mais il ça dans la dynastie, c'est de 1 à CDD et ça. Si on monite que façon il y a des informations, on est à déstabiliser promotion de ma campagne disque et dynastie. Le président de il y a 4 personnes. Nani. Alors, moi, il y a des animateurs, tout petit dans Blaise Créateur. Et puis, il y a Charles Cholo, Nicolas Wagano. Donc, ceux qui bouchaient tout ce qu'il y a. Mais maman, on a le barrage avant. Quand on a le barrage avant, il y aura pas partage, non, partage pas de problème. Ah, bah, le baboué, ah, bah, zoma, pas qu'à moutoumate, pas qu'à salibo, pas qu'à c'est bon. Tout ça, finalement, bah, il y a Laurent, il y a pas qu'à, il y a Laurent qui, il y a pas qu'à tirer, bah, ça, c'est pas tout, ce va condamner à l'ai. Et ça, les moments, tu vas condamner à Laurent. Donc, alors, Laurent, un mot pour tout le monde, ça veut dire que m'ambiance, c'est les qui. Laurent, un mot tête, quoi, ça, sorcière, collègue, pour n'attendre, oh, tout ça, n'a yéda, tout ça, coloniser, l'album, nion, sur le monde, il y a yé, na monde, il y a un paka. Oui, na monde. Pour Michael, ça, Koufa, papa, oui, Mazal, sur la moïté, mais tout le temps, grâce à Werason, je n'ai pas un confiant, l'homidé, bah, mi colonia, sur la papa, malade, je n'ai pas commandé monde. Rumba Forever, t'es dans tout ce qui est tout d'accord. Rumba Forever, c'est-à-dire quoi? Boyembi ko le kabatunios. Boyembi ko le kabatunios à âge na biso. Batunios te poto wemba ko le kawera son te ko le kashime mbiarate. Ko le kakofiolo midede donc ko le papa chusante. On nyos à âge na biso bana 40. Boyembi ko le kaba. Sias mabia basima pour les pas wera son. Ils ont un stade sur les ama couleur ils ama biso ne to pas ko li couleur. Posta de métro baba sali yango te eza te babongisi yango donc biso topakoli couleur eza na génération oyo eza ya lelo bana oyo ba 20 ans ba 21 ans 22 ans bayebi grand chanteur Serge Mabiala te à travers dynastie baye kodécouvrir lisusu ke tozala na grand moko boye richesse moko lisusu na Congo ya deuxième fois oyo eza Serge Mabiala donc bato badécouvrir yango eza tofuli motu te eza échange culturel. Donc, ce qui nous a organisé, on a dit donc, on a dit que Serge, tu voulais que c'est un grand chanteur, à une invitation à Nigonaï Ferregola, à baigner la dynastie, à tuer empreinte. Donc, et ça, les kitoko. Tout ça, on a étape de foulard, tu peux faire à ça, foulard à Bill Clinton, la JDT. À foulard de Souban. Faire à foulard Nani Bill Clinton, la JDT. Nandeni, faire à foulard Bill Clinton, la JDT. Et pas autant, les temps où vraiment les marqués, on est salamara. Pourquoi les marqués, ça a fait JDT maintenant comme bien on voit marqué. Il y a pas acté. C'est ça, c'est ça. Ce qui va refouler, JDT va refouler. Toi, il y a mais na 91 ans aussi de Tazalaga va te délai va s'arrêter. Non, voilà ce que tu m'as dit. Moi, pas qui bouge, qui Zalaga, qui bouge ici. Et le comment on va gagner journée, va faire victoire. Bah, non, oh, il y a ce que tu as dit, on va te faire couler à venir à Gibéli. Pour les gens, on va faire écouler à la place. Si on a son aîné sur l'eau, il a son aîné et tout. Si Léo Azali artiste et musicien, mais plat préféré na eza gola. Toké na même na tombé. Plat préféré na eza gola donc c'est Léo Aza animateur, chanteur donc
voix préférée na ezali faire kola artiste préféré na ezali faire kola donc on ça na nga ndenge mokili lobaka bato bazana besoin d'actualité bazana besoin basala bo bazosala bazana besoin baloba bo bazoloba baloba bo bazosala force ya disque na biso dynastie ezala vraiment pour faire qu'il a bon. Je pense que quand le projet allait, oui, la permission, voilà. Quand le projet allait, tant que moi j'ai envie, donc je vais vraiment les déranger la tête. Parce que déjà quand on dit ce qui coûte, le bête à ma casse. Donc il y a l'importance là, quand le projet, mon vision. C'est ça. Donc le projet dérangé, je suis athée, je suis bien. Donc on pose à la l'aise, bon, c'était là. C'est vraiment pas bien. Mais affiche encore avec maison pour le 25 novembre. Oui, bon. Là, moi, je suis surpris, c'était pour les bancs. Batubayate, au banda bango mabe. Au banda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec Given, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. Naba follow nango jardin de Dieu invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison Given a bossa liminoté a liminoté promotion ngolé ya pamba maison Given bali ngamboka boité vous êtes trop amoureux du pays. Wow Given vous exagérez, on n'aime pas le pays comme ça, on n'aime pas le pays comme ça. Bonjour à tous ceux qui nous suivent à ce net moment sur votre chaîne. C'est lors de votre émission PJ Show où nous allons face aux caméras devant abonner surtout à Congo et Sengo. Merci. Vous continuez toujours à s'abonner à la chaîne Nabino Bolingarami. Un grand merci à toi Arnold Matoumona qui est derrière la caméra. Na PC Bambo Tebele, pourquoi pas na boss, le général manager Clovis Fimpa, force à toi, big up à toi, mon papa et à maman Doris Fimpa. Encore une fois, merci de plus, na Mayamoto Mayatumwa, et puis, na Janet Tambo Business, Emekonko Motema, il y a Sam Kunku, coffre fort Europe Mobimba. Aujourd'hui, nous allons face à Babouné, surtout, tout mais un peu qu'on lieba réalité pour nous rebenga yampaka. Tout mais un peu pour comprendre qu'est-ce qui se passe entre Laura Tendance et puis na Gaulois et puis qu'est-ce qui se passe entre tout Bayembi la dynastie tout le monde a départ bazo kende on comprendre donc c'est comme ça lelo na robenga yampaka na robenga chef Adji Solo to sola na bango na zo benga vraiment bagolo comprendre. Je sais pas si on a repassé déjà dans Moutani Bousso, les a yampaka, na zobenga. Tobenga yampaka, ne na otiko yib sabino, a pe sabiso, vraiment ba vraie information. Allô, yampaka, bonjour. Allô, bonjour, c'est Neni Yoko. Bienvenue, boni pour ce matin, les oleka. Bateau bazoluka, ba na posa ba yoka, yo ba eba, comment matin les oleka. Que matin les oleka normal. La vie est normal, mais moi, je suis vraiment vraiment de mission exactement dans le cas. Il y a le bateau des autres à la maison, qui fait l'anga vraiment. Gadi mafumu la zap dans la maison, Kango, Fiki Bobos, Matebele, vraiment Freddy Matete. Et puis, diplôme, je suis à mettre Mikamon, on a Paris, Bazap dans la maison, Bayokame, Kaoyo, Kato, Solara, ma maison, Belé, on recadré. Il fallait que sous la vraiment. Ndeve na uti ko senga yo na bondeli yo vraiment za ki vouloir na onse ya ke na benga o to salata na zo face aux caméras oui. Ya paka tout ça peut la posa to ba qu'est-ce qui se passe entre Laura na Bagolo mais maman na lobara yango avant. Quand on a le ballon avant, écrire à partager un problème. Ah, baloba boy, ah, bazonga, y'a pas qu'à moutoumate, y'a pas qu'à salibo, y'a pas qu'à c'est bon. Tout ça, finalement, y'a Laurent, y'a pas qu'à y'a Laurent qui, y'a pas qu'à tigal, y'a pas ça te. Mais à l'obi qui a le mot gauloise, t'es. Cause à la gauloise, ça état d'esprit. Cause à la gauloise, ça état d'esprit. Bon, et c'est là qui moment que Laurent,
akoki koya kosala makambo wana na net po ne mpe kaka balobaka na nga pour moment oyo eza moment ya dynastie CD1 na CD2 ezopesa makambo nango comme il faut mpo ezokolonize badiske nyonso donc na monde soki diske eza mibale misato donc dynastie CD1 na CD2 eza sikoyo omoni te ke façon ye ayeli information wana on est à déstabiliser promotion to makambo ya diske dynastie yango wana boza kosacharme contre ye te bandeko mpe bazoloba balobi na bango mabe te ke moto soki akondane gouvernement ekoloa to leboga to nani to dorcas bolukoko to baoloba te bango bazoloba na ndenge ke ndenge mpe bato mosusu bakondanaka ngai eza le moment te bakondanaka nga mpo na Laurent. Donc alors Laurent yango kutu ngai ezalaki ke makambo nyonso eseleki Laurent yango neti ko aza sorcière koleka pour na temps oyo toza na yenda toza kolonize balbum nyonso na monde ya yeke na monde ya mpaka oui na monde po Michael asi akufa papa wemba aza lisu na bomoi te makambo tout donc grâce à Werason jibempe ana Koffi Olomide bamikolo nyonso bapapa malage nde babisi feke komande monde oyoki Wumba Forever te donc tozokenda makambo tout d'accord. Wumba Forever c'est-à-dire quoi boyembi koleka bato nyonso toyembi koleka bato nyonso ya age na biso bato nyonso te mpo toyemba koleka Werason te koleka jibempiana te koleka Koffi Olomide te donc koleka papa Jusa te oyo nyonso aza na age na biso bana 40 toyembi koleka ba ah ok merci mpaka meza makambo photo solo là qu'est-ce qui se passe na bato qu'est-ce qui se passe na bato bayembi dynastie bato bayembi dynastie tomonaki bato yango bazolongwa babile baJDT baseleyo lelo komi faire ablokaka kaka bato Laura Tanas faire ablokaka bato tomoni sous Serge Mabiala ye pacheke faire afuli ete yenda fuli faire re beaucoup tozaki mona suka akei innocent moteke bozo panzala c'est au panzala bon yoka la best non merci na Papa Clovis Fimpa ayebi makambo toza nango merci puis tonton Mayama to mona wa dutanga merci puis mabia kanam tout sur la bien Charlie Kabi en États-Unis na bo santé merci comment tout sur la bien Serge Mabia la biso to fuli ete Serge Mabia ba sa fuli pa Werason ezo ne stade biso ezanga couleur eza mabe biso nde to pakoli couleur posta de metro ba sali yango te eza nde ba bongisi yango donc biso to pakoli couleur eza na génération oyo eza lelo bana oyo ba 20 ans ba 21 ans 22 ans bayebi grand chanteur Serge Mabia la te à travers dynastie ba ko découvrir les sous que tozala na grand moko boye richesse moko lisu na Congo ya deuxième voix oyo eza Serge Mabia donc bato ba découvrir yango eza to fuli mutu te eza échange culturel donc ce qui muta okanisa on a ndenge na donc ngana yebi que Serge to fuli ete c'est un grand chanteur andimaki invitation ya ndeko na ye Ferregola abenye na dynastie aye atu empreinte donc esali kitoko tozala biso na étape to fula bato te pour faire ça fula ka Bill Clinton na JDT afula lisu bato faire afula nani Bill Clinton na JDT nandeni faire afula Bill Clinton na JDT nandeni c'est sola et bon tango les tango vraiment les marqués on est salama pourquoi les marqués ça va faire JDT bana ko mbenga roi marquis yaza mukolo orchestre ya munoko ya ba acte tozala mambo ba acte mobali wa subila mwasi bilamba Noel yenda za mobali ya mwasi wana mobali asomba ke ya lula raba opimana mwasi le 3 na les 4 donc les derniers abona ne bana matite bongo Ginette Kadolo la PC côté mutunanga ne kinaba mais les restes les marqueurs mais ça les apuna faire rigola azala mambo asala ndima koteka bien ya vie na ye po Ginette azala oyo azota munoko Bill Clinton azala oyo azota munoko lelo donc faire rigola zo de pa batem na ba yampaka ebongo siko mwana lwa rebo na rebo pe bobebani rebo chulu ni nani aussi bola osenza pusala de la PC mote va place za on a kutambana lo bibu rebo to ko be bana ete papa tu baye ba rebo na mokili déjà grâce ya Nzambe pe ba parents na donc na monde musical c'est grâce ya Ferregola dans la biso biloko mususu te ça pona nini bato ba comprendre sens fait actualité ya dynastie ya moni lelo komi ko créer makambo o ezoluka écrit
mutuna angena komi aloba boy asala boy azongisa boy za nyonso yana eza bona dynastie Rebo bel bien Rebo aza artiste mais Rebo aza mari aza na makambo mususu po asala ekuuta kati ya mobali na ye mususu kende sala boy kende zonga boy kende sala boy po aza mari aza mwana aza na muke donc alors na Rebo tokoza na problème te na limite Rebo akoza na problème na mais lelo oyebi ke a se désabonner na ba compte ya Papa Hervé et puis nze monaye faire rigola asipimango na ba plateforme selon les informations oyo sur la bien au moins auto le belo mo que c'est le star mo ba blokana et tout c'est le na solene sur lobby na solana et tout c'est le azali artiste et musicien mais plat préféré na eza gola toke na même na tomber plat préféré na eza gola donc c'est le aza animateur chanteur donc voix préférée na ezali Verigola artiste préféré na ezali Verigola donc wana ça na nga ndenge mokilelo bakaba bazana besoin d'actualité bazana besoin ba sala bo bazo sala bazana besoin ba loba bo bazo loba ba loba po bazo sala force ya disque na biso dynastie ezala vraiment bon fait qu'il na bon baluki lisuli ka musu neti ninji ya mpaka aussi ça biso maele Maele non sola nazanga na matanga bino bolingi batu oyo baosola na Papa Hervé basolaka na baninga mosusu te nati muninga na nifera azala na muninga te muninga na ebone sozali na dynastie nde aza muninga afere Jules azalaki na dynastie tosola Jules azali famille ya Ferigola bon déjà azalaki invité la dynastie pour esali ezaka kolula ne malula lulaki ezana kolula Jules biso ko finga ete ngana la Jules trop Jules c'est courageux Jules zonga ki sasa na courage nete o ba refulaka e so ezaki ye monde ba comportement muso azani na ngoti Jules ça biso tozana ya jaki kana chate moi dembo tala nenye na ke ikolu ce qui ba refulaka ete Jules ba refulaka to ayaka ayaki sasa na volonté na ete ba refulaka e mais na 91 ntango Jules azalaka batebele bazalaka te non wana azobeta masolo lelo ekoma mapa kibuki mpe ezalaka na kibuki esila lelo ekoma nango bakanga journée bapain victoire ba 91 oyo azobeta wana sérieux badevant couleur vraimen ezalaki ebele te lelo bafere ekola baza baplasma ya ba 72 pouces donc eza na makambo eza na makambo nango na makambo eza na makambo tobo ya jaki te nga na sipela na ya jaki trop oyebike nga première fois namona jaki te alata ensemble ya jini ya kotuluka barifule après 2 jours moto ayela ngai napesi mbo tv na ngai ipoka ma place aza ebi mon vieux franka ye medeki aza na Paris donc mam na oloba oyo vie na nga place bisikasika ayebi so na okosa et puis PDG manu mwendo vraiment napesi mbo à partir à Paris donc ndenge eza wana nga nakoki wanga na jili te namona na vie mo bakourage ya pembe bon pembe oyo efumami lisusu vie na pembe mais ezali mwa boka te ane lelo mpe vie nzambe apambola fera simbaki na bateme na lemarki nde lelo mpe makambo ekinda est ce que faire Jules était azwi makambo mpona le marquis azwa makambo mpona le marquis azali na maison me wana azali na eloko te omoi te akobakisa na kombo ya roi ezalaka moko roi pele te et yaza roi ya marquis yoyebi te ke Jules azalaki le roi marquis kasi yango na makambo misiki toyebaka roi pele Marie Paul po roi mosusu toyebaka na bale roi pele ya bale mais bo tomeke mpe kokatisa moke na ngambu ya latino peut-être okozala pe informé mwa bambilinga bautaki kokangisa camionnette mbola après abimi atieke ye akoski osenga pardon te mais tolandi na émission Popol Mpasula asengi pardon à partir ya poto mabete pardon ezali force elibiraka biso nyonso toya bacongolais soki moto akangisaki ya joniko aza ya camionnette eza mabe te so camionnette asimbi ya joniko pardon meme nga mpe nakosenga mabe naza na droit osenga nakosala mabe naza na droit osenga pardon eza force elibiraka pardon eza signe ya bafaible te
Et ça que mutu ko ya ça na besoin que aza na problème na mutu te camionnette aza mutu et tout on y a surtout le baka et puis nazo lo bali susu encore biso bakula to ça na problème na mutu te pas mutu te on nous on beta concerné bonne chance na concerné mais les 25 biso to ça na sorti hôtel na Côte d'Ivoire mais quand même osa informé ndenge toi Kofi avertir bino avertir Musée Kinding ou azo teki déjà Kofi. Musée Kinding a attaqué Kofi jamais. Bon, Musée pas Kofi à moi na taza ko. Donc qu'est-ce qui se passe là? Non, Musée a lobeka makambo oyo Didi Stone a lobeka na ke papa Musée dit à papa. Donc le message ne moni biso interprétation hein. Ça la mabe ne sengi ke po Musée lobi yango na média. Oyo ebika média congolais zala Musée azali Gaulois donc Musée tango azali Gaulois azoki batem kalaté. Azoki batem kalaté. Azoki batem kalaté. Non, Musée ça soko yé ba on so ba télévité akana ba so ba batem. Biso so yé na il faut yamba faire égola lwa mo kontipe mo bikisi. Ah, ndeti azu batem kalaté fa sala rabon. Azoki batem na kalaté na azana azali mon Christ. Donc, Jésus Christ, Jésus, azali fait école à Jésus n'ignorance. Ne ba Musée Kinding wayambi Jésus pe mo kondipe mo bikisi ne ayambi fait école à. Mais ayambi ngo kalaté. Ayambi ngo kalaté. Oui, kalaté, oui. Bon, on a évité que Musée Kinding ayambi ngo kalaté, mais aye na port na épée, il y a bien. Aye okuta biso na déjà tout ça la faire. Tout ça vraiment l'éducation batarik nango, la Vasco de Gama, biso tout vraiment tout ça. Tout ça, man, bana basi na biso bana omiya, baba tigresse, tout ça vraiment na débat d'orcas pour le coup, tout ça vraiment na éducation. To bota pe mwana muswa bima awa, y pas la maille sur moi mon continue mon big donc azwa batem na donc biso to ki dans un respect. Tout ça na ba langage o ezaka sec, tout ça ba hypocrite te. Yango mo ba ba ko la pe poli non, hypocrisie mo kili na biso te. Na bi Jojo Kapuya ya place à la pesi moté hypocrisie za mo kili na biso te. Il faut to sur la mambo eza vrai sur penet. Sur la tête au Kosamba, tu sais, au Kosamba bête, ma béa ma pizza, pour photo, ok, merci en paka, tu n'as toujours plus information. Toujours les toujours à chef a dit, tu es ma position à groupe. C'est comme on dit à Bakoloa tout, la Bakoloa, la gladiateur, la vie est présente en place à ça sur la Nabiso. Focus Nabiso, c'est la dynastie CD1, na CDB. Makambo nyonso mutu akuluba na asali nini na zoni nini engagé biso te et surtout bakolwa nyonso tozwe na distraction ya orni aza ndeko ya papa Hervé orni soki aza na mboka oyo eza po faire rigola alingaka yango komema mutu na poto bafamille mosusu bateka mapango mais fere ateka lupango te po amema ye donc aza ndeko na ye mais orligola biso tu tomoni orligola a soutenir Yoare na Fali Poupa aozala wana akoma taper podium. Oh, mais nga nazalaka fanatique à faire naza Gaulois. Nga naza moyombeta eza opinion na ye. Tozala na ndeko na biso moko Vasco de Gama. Soit disant que bato balaba kende ko afali. Nazali mutu ya faire Gola eza opinion na ye. Akumisa soki akumisi bonde lobi elingo lobake dynastie volume 2 na banzembo mabe so ya lobi bonde lingo lobake longoli ye wana nzembo ya tipe bokana lauréat de Bruxelles nzembo ya kitoko po ya lobi non ya lobi makambo po e engagé biso focus na biso ezali somba seni ya dynastie somba egoye la papa Hervé ba titre honorifique o ba jeune balulaka mais to kozwa yango po za titre honorifique mais okozwa titre honorifique to boy te est-ce que banzembo na yo et comme la seko na seko anonymité na pesi pas tout na Paris moté maître Mikabongo et puis maître Miko Mavumo vraiment merci ba on nyonso ba assister na bazo assister na pesi ba on nyonso moté vraiment mais quand même c'est un péché merci ouais assister oh mais déjà quand on a le boss Lovis Fiba c'est le lobby qui est au mouvement c'est ça mais le lobby qui on sait la personne là ba Joyce Tumba malgré côté na bango dimbi bon Joyce Tumba na pesi un beau vie bébé Flore Alani
napesi bote batutu on balingi faire rigola bagulwa badégateur malgré naza na matanga mais nakoya na plateau te mais lo benganga esengi mpona solango tosola au samedi au moment Côte d'Ivoire et la tournée donc moto ya na tembe te moto ya na nini te samedi au Côte d'Ivoire et vous allez vraiment tourner na emi chamu mwaza wana ko présent RD ko de chaque présent junior luba isha libuna vraiment yampaka toza pour ça tous chef Adji solo to meka pe koyeba position orchestre soki après orchestre merci vraiment cordon na nini ya bina vraiment na bien répondre quand pour Isaïo qui est la chaîne merci vraiment Yampaka, merci beaucoup. C'était là Yampaka, yenda pesi l'éclaircissement. Tiko tozo meka kobenga chef Adji, tozo en direct ya émission Oyo, tozo chef Adji, tozo en direct peka émission de tozo Yampaka pour tous les informations, non surtout ya groupe Jet Set, ce qui déjà est déplacé. To bazaka kananu na niveau ya États-Unis. Bonjour chef. Bonjour, c'est Cordon Clégizis, il y a Keo Télévision. C'était juste, nous sommes en direct, il y a émission. Donc, il y a pour ça, il y a des informations, il y a un groupe, ceux qui déjà groupe est quitté États-Unis, ils sont dans le niveau, il y a Côte d'Ivoire. Bon, groupe a trouvé des jeux les Kabia, et le président, le mois qui le bilingue n'habitait ni tout ça est à monter pour en Afrique. Ah, tout ça 15h49. Comment? Ah, biso tout ça 15h49. Donc, biso il y a ton cas il y a 6h, 7h donc le président le mois dit depuis hier lundi on a Paris, donc Paris après Paris. On quitte à Côte d'Ivoire déjà par les 23. Comme à Côte d'Ivoire par les 23. On est une équipe Afrique. Donc, l'équipe va faire un M. Batikala qui va Mao, Chichou, Evariste, et puis Yamado, Parisé, Angola. Donc, Bamonde, Moutouazou, Kindi. Et puis, ça, le mois, il y a 4 personnes. Nani. Alors moi, il y a des animateurs, tout petit dans Blaise Créateur. Et puis, il y a Charlie Solo. Nicolas Ogadou. Donc, je suis tout petit calicoteur. C'est lui toujours continue toujours de travailler, pour retravailler disque na bicho, dynastie. Donc, voilà, on a 3 ou 4 productions en Afrique. Côte d'Ivoire, Kenya, puis Point-Noir et Guinée. Ok. Après, bon, je ne l'ai pas en décembre parce qu'il doit avoir un contrat, je ne sais pas, un contrat d'examen moins belé. C'est déjà toujours en début décembre, mais toujours en début, en fin janvier. La fin janvier. Fin janvier, oui. Et bon, plus toujours pour ça, il y a une précision par rapport à tout le monde qui affiche, il y a accord Arena directement, balongo on a page artiste et puis position on a banal susté. Par rapport à affiche, ils dépendent de bicho. Quand la mine qui va revenir ça, bicho là quand tantôt publié comment quand on dit na bicho aux États-Unis, donc on peut modifier la date monsieur et puis ça est polémique. On a aucune date, on va plus on va visa machiko tout ça sur les États-Unis. Donc la fanatique, il y a le pâtre Bagoulois, vraiment à l'aise, apaisé. Donc, c'est que la Mamoutou, elle en va bien. Comprends, la Mamoutou, elle va bien. Donc, c'est la Bango calendrier, il y a Mahamou, il y a quoi, rien à quoi. Calamité, Bamonango, et Jonga. Calamité, Kaka, dans 2-3 jours. Donc, c'est la Mamou, c'est un date exacte pour la Mamou, à quoi, rien. Ok.
Merci beaucoup, chef. Mais bino mon pende bozana bozo constater batumsu bazo quitter la dynastie ou bayembi la dynastie, ça vous dérange? Fallait qu'à ba pesa bino mon boyemba na bino bosa makam na bino na place bacha batumsu le to moni babalu quel papa Hervé. Je pense que quand le projet allait, oui, papa Hervé c'est voilà. Quand le projet allait, tant qu'il y a moins envie, donc il y a au moins déranger la terre. Parce que nous avons déjà côté disque côté le bêta makashi là il y a important ça colo ça dit colo projet moto colo vision c'est ça donc le mot de déranger je suis bien donc on pose à l'aise pour c'était là moi bien aller mais affiche encore avec maison pour le 25 novembre boye bango il y a une surprise c'était boye bango. Ok. Merci beaucoup, chef. Tu as plus d'informations et pas na chef d'orchestre. Na ndenge tikali kuna metozo kapé ba fuite que deux musiciens ba kimi. C'est vrai? Même pas. Je suis tout en forme, je suis tout à Tovandi. Parce que je suis dans la tongo, tout ça tongo na ngi vraiment là. Na ngi là. Ouais. Et sinon on n'a pas joué presque l'artiste tout le bazar. Mais bien bazar, là. Donc, je suis tout ça. Ok, merci. Voilà, je suis tout ça, je suis tout ça. Bah, dédicace na yo rapidement pour tout le monde so pénéantique. N'apprécie Motina, Amadou Torrescram, Serge Gachila Gamami Bali, apprécie Vache Komoya, et puis Galambi le célèbre, oui qu'ici, apprécie Motina Maître Jigoro Kano. Aussi Guilhem Avakala, voilà. Guilhem Avakala, maître Ike Kassé, merci Nabino Monté, pardon. Donc merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup le chef Adji Solo. Merci vraiment de nous avoir reçus pour notre entretien. Merci. Y'a pas Mbote. Yampaka. Ok, Mbote Yampaka. Et comment? Merci. Merci beaucoup. C'était là le chef Adji ou a confirmé Bisso qu'il n'y a pas de fuite. Mutazate Ferrigo a déplacé déjà 4 musiciens. Ndekona Bisso, Blaise Créateur, Doutidi, Charlie Solo et puis Nicolas. Bangonde bazoya pour basala tourner au bazanango na Afrique. Na pesimbo tina batunyo surtout bazu occasion en Rolanda. Émission Oyo notamment na Jani Tambo Business. Pourquoi pas na quand prêtre Mayamoto Mayatou Mayo Bambote Wana Sam Koko Kofa For Europe Mobimba. Ya Mama Aimé Koko Bambote na Wana. On se retrouve prochainement. Ciao.